Et puis na yo kande ko mobala zo bake ngai nazalo na tonda kate un coup papa nanga otonda te na lisoko omona kolala na lisoko eza facile ozo bake nazala ngai na lisoko te mais lisoko nanga eleki ya mwasi na gu papa lisoko no eleka ya mwasi na gu ndenge nini yo za sanse balala ko na masoko te yo koleka mwana mwasi na gu ndeni est-ce que yo bide biso nzamba sala biso. Et puis tant on le babongo basi pe bazana katia live na yo et c'est quand yo mwana mobali moi je suis désolé yo t'aime tu es na makambo na réseaux sociaux mais ba propos na yo ba propos na est très insultant envers nous la gente féminine ba propos na on de ko faire dire pona biso bana basi eza insultant mwana mwasi aza mabe aza la pauvre azaka ka mwana mwasi yo poko tikala ka mwana mobali. Un homme ne peut pas se comparer à une femme. Mwana mwasi na beauté na physique koki ko se comparer na mwana mwasi te tozana babiloko o yo za na ngote yo pozana babiloko o biso tozana ngote mais yo koki ko ya jamais na réseaux sociaux devant plus de 6000 batu ya bana basi oyo bakema soko no eleki ya biso biso toza censé balala biso na masoko te biso nzamba tia lidusu o fo balale la biso lidusu oyo zo loba wana biso to sumbaka yo po sumbela yango lidusu oyo zo bake o leki biso na elengi poto ngolo babasi ozo loba basi nyos lidusu oyo zo lobela na nature ya mokili basala ki biso te eza biso moko nde ba être humain na lokoso na biso nde to koma ko kende ko luka ko baksa ba pilipili ba mungwa na bani na biso moko tu bana basi to souffra kana lidusu wana soke fongwami okanga posa nyendeni lidusu wana eza basala ngote po ba